Santé encore. Santé. Zamba. Naza kula kilo présenter parce que maman ce kilo présenter le. Zamba. Na lobi pour te yo bana ndako yo. Qu'est-ce qu'il faut? Ya massa. Oui, ko sala ni ko ngana yo to bana ndako. Na lobi ya. Zamba. Est-ce qu'il y a C'est là non, c'est pas non. Na lobi sola to kana madame na yo. Awa, na chantier oyo. Awa. Est-ce que on a besoin de battre? Il dit je compte pour les Ah oui, quand tu as au thème qui est de premier mois na Oza na problème na. Oza na problème grave, problème sérieux na ngai. Laisse te dire hein. N'ébité. Mutu nyoso asala repa ya mutu. Il faut la consigne na patron na yo. Mais pas la bino non ça na bino neti non ça na ba niama. Je sais pas ce que bo andere ni na zo yebate. Asasi, voilà. Tala ba na yo. Ya masasi. Benga nazo comprendre niveau nini ya motema mabe. Obino comme na katandako. Ya masasi. Bona nini ya bale so nini? Écoute d'abord, écoute, somme toi bien, bani ko tomboka sanko yeba nini nakuta nango. Parce que l'obilaire na lomo musala na zozonga bandi bakangi ngai. Babotoli sac, nazana coupé. Donc je ne sais pas mais qu'est-ce que je peux faire parce que mais cela na écoute d'abord. Babotoli ngai sac. Babotoli pantalon, donc ne nazana coupé na bomani ko tazamba. Donc je ne sais pas mais na ko bima mukili ndenge nini parce que fona luka petit mo def sangai. Mikolo mileki mingi ezali kaka mikano beotaka na nzambe abesi nos pères spirituels Sylvain qui était foué Pascal Morabito. C'est pour toi oh ma biche que je chante mon amour. Chérie, tu sais que on a dit la bon Louis. Il y a dit que numéro les autres. La bengi numéro les autres quatre. La bengi les autres quatre. Qu'est-ce que je fais? La bengi les gère le compte. Moi dire ma zozo. La bengi les façons à bon. Le cas bengi la numéro vérifier sur les autres. Parce que la bengi n'a pas de numéro donc fermé. Non, le cas que tu as dans l'entreprise dans la télécom. Comment on a non vérifié? A combien de numéros on a pas utilisé comme société? Tout ça vraiment, je ne sais pas maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah, parce que dès qu'on va dire que avec des logos et il y a conteneur, on est dans la dossier. Le téléphone, on a bébé tout. Donc maintenant, je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire parce qu'il y a déjà que non, il fallait aussi dans la porte, mais tout ça bloqué quelque part. C'est pour ça que je dis que son mot, comme je t'avais dit, donc espoir moko et. Mais c'est déjà un peu ça, on va bon, Gazamit, Binoan, moi c'est la première, mais pas le secret. Bon, Motia, Oyo Lucati, bon Mengo. Si on a talibé, il y a un peu ani pona nino yaka na kalme na kalme kaka na trouble na kanda boswana ne kufinga je ne sais pas pourquoi yaka na vanda te na bakito wa oza empoisonné ozoki na bakito na kaze kama na vanda yo zupe ne kiti na yo tengai na eli kutoka kwa vanda tele mapia na kiti na vanda c'est bon oh ya masas dikamosi na bosa baka bano ya botu ana makani na zaka lelo yozo nganza mati ozo dongo na bomenga nani yanga moko oza solita
bomengo oyo ozobandela oyo okimeli kuna otiki oye na chantier sika oya yo ozoba mpe bomengo na ngambo yayoka soni yayoka soni nde bato bayokaka ko yaya oza na soni te alors bo leo na yeli yaya leo na baposa komatamata te na na ntina te mpo bozoyoka te likambo te me bango bano baa na nsima na ngai jamais nanoya ovanda tosolola otosoza mosa yaya na yo rien éducation qu'est-ce qui se passe na mwana otunaka te yo yaka na kanda toi tu penses que tango yaka na kanda ngana abomi mutu ngana kobanga asi aboma nani banda koyana banga te oyaka na kanda ya basi yo chérie yo chérie balingaka bato ko mibali te yo oza lokola likelele aza koganga beso bakotie na fufu pa batie na monoko makelele na ye esili mwana azali ndoki bakangi mwana ndoki prophète atémoigné makambo nzambe elakisi nandimiki ndoki na ye omoni bibish nazwi ye yaya nakindoki na nyonso yaya merci nandimi okomona oyo oyela yo okoregrete leki na ngai oyo oyela yo okoya koluka nga oye o alienga makolo to alienga maboko oyebisanga obyanga non yo oza na kanda ya mbongo eza kanda bibisu te kanda ya mbongo nakopesa yo mpe eloko te nakopesa yo eloko te ozoalien nakotika kopesa yo te sinaza na yo Tu étais vraiment merveilleux. Merci, toi aussi. Tu étais fantastique. Oh, pas plus que toi. Oui, ouais, on va ça aller bon, mais. Là, ils sont bébés, tu as dit ça, on va bébé ça. Casco, on va bébé. Didier Massoudi. Epsinga alozwa no basi. No suki na Larissa. Eh, Nzambe. Mais si Didier Massoudi, oza mwasi na kati ya basi. Vraiment. Là, moi, c'est la fête, c'est parce que c'est là, on a bien si batunga si bangai. Eh, mais tout le boss c'est na kutana ngate. Lelo na kutani. Eh, ba vinanga. Ale. Ozobo manga innocent yanga nye. Ozobo manga. Il fallait na kutana na yo ne bandeli ya vinanga. Vraiment bébé. Il fallait yondo o chastenga. Il fallait yondo chastenga. Rien n'est perdu. Na kombo na Yesu, amen. Amen. Bon appétit. Merci. Non, bolia, non. Pasteur Lia. Nazolia, maman, nazolia. Nazobangelanga, nazolia. Donc, fumbo ya goût préféré nanga. Fumbo ya goût préféré nanga. Ngai na fumbwa pene so ezaki kalaka sana oyeba ke ezaki kalaka sana parce que ti mama abokola nga na fumbwa et puis modèle yo sa fumbwa Ah pasteur. Ah pasteur. Au monde toza boye. Nalingaki na zelaka tina suka bona na loba likambo ngo kasi. Ndie pe to beti basolo ensemble on pe na loba ka loko ngo. Pona mwana nga wazala poto wana mbai. Lewis. Bango kuna na musanga bango ba exige fois bala. Bon. na Belgique na Belgique Babi fois bala penza ye pas oyawa. Pas kuluka mwasi na ye ya obala. Menga na tali likonda tena sina bi fa lukele mwasi penza. Asa kubi pe na mabonde. Libala eza jeté. Ah papa. Choix eza jeté. Bon moi mobimba yango wana. Koluka moi c'était pour monier aza kitoko, onge kitoko za likama kati. Akonza kitoko mebisa leli. Nga tali. Baneza upola. Nga habite. Na koko kende libanda te. Natika bana nzambe ba telengana. Na tali tima tali boso na moni ser kadi.
namoni ser kadi paster nayebi te soki bino oloba nini nayebi te zela na yo mela mai osisi kombo kadi te kadi oyo wapi komi tia nono ete kadi oyo wapi kadi wapi su papa kadi kambaka oyo moko na materesi oloba na oboye materesi kadi katoumeli na ye mingi bongo mwana nga sengi mwasi ya libala papa nakeluka moto libanda ezika mwana ngai eza gracia yo lobi nini mama materesi kadi paster naloba neti nini osepeli nasepeli na ote mpo oyo aza mosika yo oyebi eta dame na ye mais eta dame na nga naye nga na nayebi te matrese s'il vous plaît matrese ya paster asalinga bakaki yo sepeli te la chance eza sérieux eza mpenza sérieux mwana abengaki kuna donc bakomi koexige ka mariage fo abalata na mwasi papa mbonga na okeluka moto alibanda mopagano waza mire te na eloba nzambe oyebi poto kuna basi nde bakomi odetourne mibale mwana moto abengi lewis moto abengi lewis mbongo kuna mwasi aza te abala te papa mbongo na yo akozala ser kadi vraiment mais faut tosola ngo malamu papa kadi faut tosola faut tosola malamu puisque libala eza eloko euti epa na nzambe po bato bakangami bakomaka bato moko yango eza libala ya makambo ya sentiment ya makambo ya vie puisque eza sentiment na vie mama eza makambo koseka te kolia te mais eza likambo ya kati yango wana eza makambo ebele fo tosolola yo olobi na yo tosepeli mais tika siko makambo ya kati bakoma bana sentiment bamona ngai alataki voile mobali na ngai te se mariage ma Thérèse ngai mpo na libala oyo lolobi déjà yeba à partir ya France golti wa diso azwa de un message abi mama tokoti ba prière na malukezu ma vengilo bazomona olati voile esengo boti na okamwana nga amen po déjà c'est bimela donc ba prophétie c'est bimela déjà ma bonne de ko tuna so nzambe volonté na ma Thérèse ça ba faire kana cuisine kuna nazomona sérieux eza sérieux yo mwana ngai sisinga petit comment nde tosola na ndeko tina zali na botani ki naliaki fumbwa nazoyeba so eloko naliaki te parce que likambo olobi yo monyango olobi na esengo mais eza likambo motuya non tozala bamessage ya boye eza très important pasala bamai mabokilo likambo esengo papa ngana botani kutu oyo todila fumbwa to ndonda fumbwa kasi ko mère mukasaki fumbwa wana parce que numéro naza nango liboso oyo yango te eza sika tika moko kamza pese numéro na ngai ye eza mpe yanga te menango lobaka donc téléphone na yo te ozwi apesi ngai nazoluka telefone akota na chambre wana bimana sanzo ozoswana na te copine biso monde totangani siko dapre okanti ye nde mutabengi na nimero na nga te copine oto yo nde mutobengi te ye mutabenga nde naotunisaki ya moo mutapesaki apesa ngai yango tala naza mbongo te yeso papa alina apesa mbongo olamelanga fumo pardon naa na posa ok nake na ngao tanti noyelanga jus amimona lokola eza bebe sipakala babombo ya babisu merci Papa. Entre, non? Te papa, moi chambre tante nenga okota te.
Compteur aux ambongo, c'est quoi ça? Hein? Compteur aux ambongo, non, comme Balibanda, c'est quoi? Na lobby na yokota ou ya aux ambongo. Papa, nga te un côté dans la chambre. Mais pourquoi nous obéissons aux ambongo? Tu as un côté dans la chambre. C'est quoi? Non, on a l'air comme Balibanda. C'est quoi yoyi? Nanga irresponsable numéro 1 izana. Non, papa. Pour ce qu'on a dans Zobenga, ils ont désobéir, nanga kaponaï. Bébé, maybe tout ce qui se passe chez toi, Gaï, n'a pas d'accord. Ça c'est vrai. Mais il y a un problème que tu dois savoir. Il y a un bomba moïsate. C'est soumis, papa. Non, ne te tracasse pas. Ça, il y a le pour ça. Nous avons ce qui est là. Je te fais rien de mal. Tout cela calmement. Tu as déjà grandi. Les Kambakobé Nana, ils ont été gauche droite, ils ont été. Mon bali moutonga, moi si akenda faire moi si. Ata ce qui résistance ces alliés, mais tu es déjà une grande fille, on peut parler. Moi je trouve que Yoka, ils allaient utiliser tout vandaka à nos amawa. Nous avons besoin de tout pimaka, moko to tamboli, to beti moi tout naturel. Vraiment. Pourquoi? Tu es une grande fille. Dans la personne là, Yoka, Yaka. Mouloko, Tika, Nalembe. Et puis, ce qui est ce que les cas, on a donné au Lubate. On a un bout à bande bassin en bon, bande bassin en bon. Ce qu'on a eu, c'est un moine en boula, Shewit, Kungwati. Bassin en moine, c'est un lili. Ce qui n'a bien qu'à Kungwati, Sébastien, n'a pas poussé un bon gâteau à Yosam. Mais, papa, c'est un monde. Naputo John Ngel Yes, soki na benga kutindela ngambongo po alinga voilà John Ngel mukulumso so yibisanga yao ya wana denga ngina lubawa kutu na busa ni John Ngel fanda ka wezala ke parce que tato azala ke bon asa madame tufana ya madame na yazala ke bon uza umo fanda ki bien bibuelo yo banda baya tukuma kaka mala lezi na pema katenganza amba kokaka kuzwa mlimo na ngata na nunuanta me banda baya na monye kusuka tana basepatana te olu baba muloko ata yu kala tala ko wana ni tala ki bwanga to wana nini wana tala muloko Bushata! Yaka pardon. Comment nous allons faire ça? Yaka bazeme wabongwana. Amonyo lo yo moni eseka oseka ya mwana eka mwiso ya mwana. Moi c'est suka ya moni. Lo tito fanda na bisuka yo lingi fio tonde ko kanga le papa mbomeli. Eza na wana litomba te. Donc ngapi na bengaka mama. Ngapi na limba benganga mama. Epesa meli mutu nyonso tute ebele baza bazokota nga na koti mabondeli trote nzamba pamboli nga donc il faut na bala nazala na susi wana butu mo etalaka mobulu tosali surtout ngai nzambe lelo nabimi lelo maladi te tika nakumisa yesu wana tika na bala atanga pene nazala maladi te to oyebi bien tomibatela kati olobi ke moi si suka nini moi suka niko ko sala bien ozana parler bien tinga na sana ndoko bien na sana ma les na ngelo meka kokana na meli na mela bona na kini bona ke elo tu na sana posa na ulia wona nina lia na li na sa les deke de ko bala bono komani rido ndako no fina ngana sana ngona bien mobali tsona ni mobali pembe na bandi ofina mobali pembe titi yo na lingana ngani surtout na boyile na zina ya mundo ya koma na mbali moko ozotala lelo lobilo ozotala te amour
ekoma na mama moko mokolo yoka nti ebele obandi kosenga bambongo otala na posa mwana momwana ekomi de trop tard amour pesa temps na temps nga na mona nga na bala na ngai yango nde obweno mpe teji karoge nga na ngoto sambelanga mpasi eza te otelobi ke teji wi azalaki ne mobali mavivre ya mibali oyo oyebi ya minene me bayebaka valeur na nga te so bayebaka valeur na ngai me banga baya obala nga papa na nga lia ata mokie bazomema nga vika ya parci par là me lelo apenga mosungi na ngai o babanzunga nzuna mofinuku nango tika na beta tolo mama epesa me mutu nyonso tu te amo oyebi ke tonga ezwi ya marraine nango kwa mama boboto ma Claudine Kapinga mwasi ya papa Ejide fer basepe batena age na nga na ina lata alliance amour nazolota mokola nakati ya voile opike na olela na olela ni na otala vie vi na yo vraiment mobimbo oyo opesa na maboka bafrère akotangisa bible tititititi bosuki ti akolia so bible kadi namoni okomprendre bien te na explique bien frère oyo olingi oloba na vivre na mobali oyo olingaka JR Mulumbu Bachelor amemelanga na nini kana kata mulangi toke tobini mokolo te parce que opesa ka etante so opesa ka etante ngaka bala yo pardon angaka bala yo pardon yando komi ba maputa mususu na mutu mususu lata na maboko mais beaucoup fait la rôle 8 max bino na journée de la femme ti mukona bisuka ya mwana tolati kotuka ngai te ozotala lelo nga na otala lobi tomona ma mais ngana za bona na bébé ndo suna bina bota na bota na ngai mwana na pe kozala bien ba bisuka ko pote faka libala ni umikosaka ke bana ko jalouse na ngai ya nini mama na ya nini atoke ko pona ba marraine na yo olio yepa na ngai na peso marraine bien na peso ni couple ya Jean Tor na Londres ta grand prêtre man na zo marraine aza liloba yepa za mobali ya solo bazopesa ko bateyanga ozoka Claudine Kapinga ona sango yo bi ba don nga sana mariage na ngai tala mama pardon ozongisa nga bateme wana te ko chrétien ka mutu ko Claudine Kapinga te tena na chrétien na ngai te na chrétien na ngai yete na lobi okomi l'air ya kobala okomi l'air ya kobala oke opona no ba marraine oke yo kana no ba frère na yo siko yo ebisi na ngai ma résurrection tu me garantis la vie je n'ai pas besoin dans les combats quand ton nom je trouve la victoire que les malades soient guéris que les faibles soient fortifiés que les captifs soient libérés au nom de Jésus. Oh, tu ne sais bibi chazate. bibi chazate. Bon, bibi chez Akendaki, oui, ndaka, Akendaku. Akendaku. Mais hier, déjà c'est à Zongi, je sais pas. Yo, za camarade nae. Si, il y a un camarade nae. Et tu l'as vu qu'il est dans un ndaka. Moi, j'ai la imba, je suis arrivé. Papa, oh copine nanga ya. I sang like this. Tout le monde a caché, on a déni ko. On a fait plus choses, on a fait vraiment. Et me connaît le tic non. Il peut y avoir non. Non kan kanda la. Voilà, banda. Copine. Yo, c'est un secret. Eh, mais moi, quand on voit ça, Kétia! Kétia! Oui. Azoya. Biche. Eh, maman, chérie, non. Ouais, ça va. Yo, biche, non, pardon, bébé, ce bébé, c'est coca, hein? Ce bébé, c'est coca, ça, non, qui? Tu n'as pas moi belé, les autres, mais la chérie, tu n'as pas ça va. Que c'est tout, nous, nous, Djobo Lamba. Eh,
pardon mosolo ekufa hydro québec apekisanga alobi nanga amour tikana nga moto apesanga baconseil ya bien. Bon petit frère n'a pas dérangé na Willy Claude Diama il y a quelqu'un de Londres quelqu'un de Londres ça c'est ça t'es bon yo on santé mais non ça va merci na va bien on va bien kande makamba papa biso salanga ana ndako amu pourquoi imaginer que mobile attend nanga comme dinga oh non solo comme dinga ngai vraiment tout le monde a beaucoup bizarre de nationalité mais comme na souka vraiment mais comme na ah ba malédiction vraiment ba malédiction pente merci quand c'est papa na ça papa na yo qui nous lingue bandi boy ya moni basité merci ezala raté ezala raté so la nata conseil joli bolamba na ma chérie c'est nga mona pasi na soutien nyoso nga mona tinebelo ko na fandela na mboko te pona mona pasi vraiment ya zanga na courage vraiment moi singai pona ngai na koloba soko mino pe mokolo ya sozo mona ki okay ya ba munition passe bazo lingo te ba benga na yo ukika place na mo vandi okumira tete pa na yo za no à l'aise ki bon munition ko pasela nga na zaka na zo chamba salon na zo fute na za bien non faut dire peut-être mission ne jibe puis papa chéri après ça conseil bien mo sozo mona liboko wana izo ki bien te kata yango kwani ni bon boza moi c'est qui to ya il faut kimeza na yo pona santé no izala bien pe mayele yak tala manza nebe to atia faire olobi papa il y a dans 2 mois bon signer te maman te papa nango sanga s'épouse bunele bopona ni te moi sinon ça bien papa malamu makasi donc bit moko yango zoyela yango wana promesa te papa na ngai aza bien toza biso bien tofandi mpe malamu na place na bino ngana koyoka soni nga via na salini na mukingai bananga bosuite non seulement bosuite botambola presque nu boyebi sanga ne bosotika banzoto ngo libanda boye mokolo nini biloko bozwashasa mabala bozokisani boyebi kese mikuse bibolata te nazosala nyonso nanga na papa na bino bana nanga nazosala nyonso naza mama kizengi te maman avandaka azela ti mokolo chef ya mwana ya kokuta ye ngai nabetaka baporte ya mibali mpo na bino papa na bino mema nabengi Serge Mingieli na Londres mobali elengi mobali kitoko tala te ya mobali net na papa na bino me boyebisaka soka nango eza ne Serge abi na ngai mama fille soko elingi toyokana ye utabengaka queen mother soko elingi toyokana na yo bana na comportement ni na oyo kesimba papa na bino alali te azwi bafoto na ya yo na ya ye atindi yango na bakamarade ne nyonso abengi sele masamba babijou Larissa ozwi combien de pourcentage normalement on a travaillé bah ben on soit 74 sikoyo ozwi combien 20%. Bon, et puis professeur on a loupé là, on a ma table. Quand on nous on me dit ça faut quand on nous là ça. Quand on a vendre là yo, bébé tu aussi combien? 15%. Maman a pour faire la linga na boîte. Kakabino balinga bino pas professeur, kakabino. Mais attention tu le bito coopérer. On va comme ça nous attend à 30%, faut te foutre combien? Papa maman comment on va foutre pas ka ba kulu tunga boy ki na ngai. Oh les points c'est. Ça kalanga. Bon ça kalanga. Beaucoup de bomito ça pour na ni bongo fini ça nga mona tondo le lendo na quartier na so ki nsenya mona na benga na likolo bino boso ba privilège nyonso
Lelo nasali ya mabe bana nga. Nasali bino nini ya mabe bongo futanga mabe boy. Nasali bino nini ya mabe boy bisanga. Elatelo. Nzambe nazope nzoto na nga. Napesi bana na ngai. Elatelo nzoto nyonso libanda. Vous croyez vraiment que soki nga na bandai kosa liye boye. Papa na bino linga telemisaka na nzela linganga. Ozosala soni ya famille. Bana nga. Soni. Fier lolendo nga na tondaka nango na quartier. Lolendo nga na bimonaka ke ngai. Mpo na zwi bana kitoko. Bana nga. Sele masamba ba bijou na Londres. Azosekanga. Naza kosambwa partout, naza kosambwa. En plus, boyo komi kotsa na salon tata na bino. Osalo ya bela ba paya na yeba na nini? Nini? Hein? Mama, eu sou coisa. Oi, eu tô mulher com isso. Salão ya papa na moto na tatu bayaka kujenga fenje. Bila kukomi kuya kufanya wa kusabakiti za la sio kitu matizatezi za luzuto mukate. Nami nani muzana mutelete muzusoko verboy. Wani musote boy. Bukola. Mama ta yo moko. Nandanga mabete salon ya papa. Moral les amis. Merci, mais bon, bien. Maman est pas niama. Ah, Bibiche. Vous avez un mascara place là? Non, c'est un mascara. C'est un séquio. Ah, ça va, la bien, ce qui est au Tico, alors on les canne marche, on a pour toi les choses de la mode. D'accord. Mais c'est plus qu'à toi les choses. Non, c'est là, yo. Non, c'est quand on s'enregistre bête. Bon accueil. Ça va. Merci, tante. Ah. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'es pas tendre, pourquoi? On est qu'aux attendre tes poignets. Pour un petit bisou, tu sursautes, on dirait bazo kato machette. C'est quel comportement? Oh chérie, écoute, yo Kanan, viens ici. Cesse de faire le bébé. Le bébé t'es aussi au colis, c'est quoi ça? Hein? Bon, toi tu penses que c'est au Yébissé au Salanganine? Oh mais je m'en fiche, elle avait le pouvoir, elle avait les pouvoirs avant, mais ce n'est pas maintenant. Maintenant, Singam n'a eu bâton et un commandement, maintenant c'est moi qui fais tout. Hein? Je sais que c'est un petit problème d'amour, tu vas comprendre, ne t'en fais pas, c'est juste il faut un peu de temps. Chérie, on a tout dans la vie. Je n'ai rien à spécialement pour tout ça. Pas un problème, ça fait des mois, ta chérie. Ça fait 2 mois? 2 mois. Ça fait 2 mois, aux monatés. Au commis aveugle, aux monatés, foufou. Toi, bilo relier aux monatés. Toi aussi, tu n'es pas un gamin. Oui, m'a ramené au Lobam. Mais ça là clair. Aux monatés nini. Non, on est sauté ma période. C'est-à-dire, je suis enceinte de toi. Donc, ça te fait plaisir. Pourquoi pas? Quand tu me dis que. C'est-à-dire que je suis enceinte de toi. Oh, mais tu es mon chéri. Je n'ai que toi. Oh, Larissa, ça me plaisir, t'es comment? Ça te fait plaisir? Vraiment beaucoup de plaisir, mon mais bébé. Tu m'étonnes. Oh, pourquoi? Tu as aucun beauté, Larissa. Bébé Nanga, ça m'a quand non, 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 tu as ma bébé héros est à sauter. Tu as un bien. Tu as un pardon, Larissa. Non, écoute, tu as aucun beauté. Est-ce que tu trouves ça normal? normal. Non, 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 en tout cas, Lucas Solisol Kamazé Miwana.
Naïm, si je te dis la vérité. Pardon, s'il te plaît, qu'on galate, parce que yo, qu'on a moussai nanzame. Oui. Yo, il met qu'on a moussai nanzame. Pourquoi poser les jours à mariage? Non, écoute, Larissa, tu es une grande fille. Aux amours, hein? C'est-à-dire? C'est-à-dire que, oui, qu'on a en grosse thé. Comment ça? On s'est protégé. Oh! Hein? Bah, c'est pas comment ça. Ok, première fois, on look à qui ça m'a. Il y a les punines, il y a qui ça m'a. Mais on s'en a qui ont été pourquoi? Non, on a dit que non, on a moyen, il fallait pas tout coûter. On a beau rater pour aller. Et allez, tu comme un bon oloba, papa, on a ramené oloba. Eh, c'est simple, c'est normal, pardon, tout ça là bien. Vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit là, ils sont normal. Vous savez, prophète de la Ngaï, mais il partout là-bas, mais là, c'est tout ça normal. Mais quitte ça, mon gongo. Tu seras malade ou quoi? Seigneur Jésus. Non, comprendre le soutien, les années. N'a pas tout mon gongo, ce qu'on va dire, c'est bayoka. Yo, ça, mon appel en samboit. Boni boeko. Oh, mais quitte ça, m'bal nangaï. Mais quitte ça, tu vas dire, bon, on a bien. Mon main en goyo. Comme dans la zone, on a un bébé moi bien parce que tu l'ingani. Pourquoi aussi? Qu'est-ce que comme si que ça un bébé nanga? Hein? Moi comme si ça va nouvelle à bosser ba annoncer en gros. Il faut en essengo. Yo te autour bangas que je suis la plus belle femme du monde. Quand si quand bébé on veut changer ma loba ya solo ana chérie. Hein? Qui ça me t'aime ma papa maman. Sans toi je ne saurais pas vivre mon bébé. Un espoir nanga, ma ça na ma bébé. Moni, naza mosaliti. Eza pena esengo te ki bayokaki na sente. Yango wana limbisanga d'abord nde natomboki. Mais maintenant nangi tosala biloko yango na soin nazobala yo. Merci chérie. Donc nazobala yo nakomema yo bisika oyo nanokoma te nakotambusa yo na planète nyonso ya mokili baplanète nakokoma te me nga naoluka nakotisa yo nakokuta nso na bato ya minene oyo na vino na omona bango te bato lokola bacharles mundele na Londres mbongo contre mbongo moto asalaka masolo ya mbongo yoka kombo Charles Mundele moninga ya Égide de Fer zoka bakombo nayoki chéri lo bato nde bavandisaka masolo soki ntango naokuta miso na bango mwana biso wana ozala mwana moko le plus heureux et surtout quand ozala mwa mbala vraiment. Là, ça mérite un bisou. Ce qu'il faut, c'est ça. Alain Larissa. Et qu'on peut ça. Non. Alain Larissa. Alain, t'es Alain Manzambe. Alain Manzambe, hein? BBC Bibiche. Papa, il faut papa Pazala. Avant ça, on a papa Zala. Problème non, papa. Vite. Ah, ça va. Tu dois comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Hein? Moi, Noyo, elle devient de plus en plus impolie. Nazo sentir ye soutien na awa. Azo yana ba camarade na ye awa na kati ndaku bakotaka na ndaku awa basalaka oyo nyoso motema na bango sepeli. Nazo gangela nazo lo bazo sala neta budenga. Elle se croit au top. Vous devez comprendre que j'ai repris le bâton de commandement et que rien ne peut se passer dans cette maison aussi longtemps que moi j'ai donné un avis favorable. Je ne donne pas un avis favorable. Alors nazo sentir yete et cette fois-ci, je dis, je souligne et je mets un point. Ou c'est elle, ou c'est moi. Je mets un point, c'est fini.
oza demo oyebi koza demo hein ah bon ndako ekomi hôtel na yo ou bien salle de jeu n'importe où donc au même na rue ozui na chambre yanga pe na mbeto yanga bibishi quelle audience tantine eza bongo te senga ndengo na te oyibi tantine eza bongo te eza bongo te nyama ngamo lozo mona ti pe na moni batino koka bato tino koka boso sa makambo anko bibishi depuis quand ntoki ah alors la pesi ya masasi raison pe na yebisa yo mwana mwasi ngai te mutu na permetaki yo olia papa na yo na mama na yo alors omoni kaka ndengo za mobimba boye po nyonso ozodenda nango mibali wana bazomona wana bakamaradi wana bakomisi ndako na ngo hotel ngam na sombi toyaki na tumwa jipe awa alors mwana mama ndenge na yebisi yo ozotika ndako oyo omo ndako ndenge okotaki ozwa mbongo kosomba koka osali nko osombi vitalo okomona ngo lisusu te nazokota na ndako nazobimisa mwa sachet na yo kala tina pardon na yo Bibish, nalobi telema bima kende ko telenga. Nandimi o comme fan de riz. Pardon. On a tout kana koma ye. Na bite mate. Papa. Merci, hein? Bonjour. Telema. Kubanga. Non, kimia. Batela. Tubundela. Nzambe asengi kimia na ezali kona masel na kombo na Yesu Kristo. Amen. Vous avez jeté kubanga no tera nga pasteur, nga visionnaire ya église. Pasteur Jojo. Nende pa bino boselanga délivrance mpona ndoki. Oza ndoki? Ndoki makamiro bake aza ndoki. Babi naza ndoki na ndoki. Te mama, zala kimia. Po balobi oza ndoki. Na ndoki ne sikone po bolongola ndoki yango. Qui t'a dit que oza ndoki?
Tata moi c'est un bisso. Non, papa coûte un bisso. Chut, maman, Kimia, comment on a? Comment a mère? Comment on mère? Vous avez agi? Nga. Non, c'est quoi? Vous avez Kimia, vous avez jeté quoi? Fixé un mission. Là-bas. Naza a 22 ans. Au fond de la web. Papa nous baza. Baza. Bon va kufa na bango. Ndo siko azandoki. Yokana sunga yo. Ozandoki te. Nga pasteur na lobi ozandoki te. Ezani munzamba atunaki Adama Eve. Nana yesu no boza bolumbo. Nga na yebisoke ozandoki te. Te babinga. Te ngai pasteur na yebisi yo ozandoki te. Kende saba o balobi no ozandoki te. Pasteur moko na uti kuna passer Jojo alobi nazandoki te. Soki ba tembe na ko démontrer ba ko zali ndoki te. Po ndoka tala mosala nzambo za na nguya na misu te. Loka totala na misu eloka liboso na mone lemboke ozandoki te. Te so na kipuna ba bomanga ika po azandoki. Kimia ba ko bomayo te. Muta ko ngola pema na yo ezaka yemo ko nzambe muta mokilo te. Oyokinga est-ce que na tuna oso yamba Yesu Christ comme Seigneur sauveur? Yanga bazo oyebi Yesu te. Merci. Bon oye a siko pona ni. O koti ni église pona ni. Te na moi ba komi banda ndo na kote ka polo ko ba passer balongola ndoki ndesko na embo longola ndoki. Et pasteur mota longola ndoki. Yesu nde mutu akangola ka mutu na misala na bien na tuni oyamba Yesu Christ comme Seigneur sauveur. Bon eza po kazo malamu ozo yamba Yesu Christ aussi ko. Oyoki ngai nanga misi sikizali loba longo nanga kolo Yesu na ye pa na yo na fungoli motema na ngai na lingi yo kota kati na ngai kolo Yesu bengana nyoso ya mabe oyo bato balobi mpo na nga makila oyo sopa na ngomba Golgota epetola ngai naboyi nyonso ya kala nalingi nakoma moto ya sika na kombo na Yesu Kristo amen. Maman répond là. Ah oui, comment ça ira qui n'a ira? Et tous les échanges. Moi, nous sommes bonnes français. Nous autres, maison est dit. Ah, maman a dit qu'on soit l'été. Ah, l'émission, t'as moi. C'est mec. Maman, on a pas autant c'est mec. Na pesi au réseau, c'est mec. Na tondonganya likamba bibiche. Moi, na ndoki munene. C'est le besoin sec. Yesu, Larisse. Oui, elle a passé une oreille. Combien il se dit à toi? C'est mes limisa. Limisa nga semekina nga oni seleki nga na olikola bibiche. Batira imana pour maman nga ya pamba. Taka mwana mwa yino. Eh merci semekina nga. Nga nga tika dogo bwa tsanga nga wa. Na le bébé na ya mi na bideo fa. Ah, boni ko yo za semekina nga. So ya tikesana. Ah. Yesu mama makamwana na sasa. Mwana na biso chambre ngai za mama mobali nga. Azu Mikael, azu Souve. Nous so ki ndumo mole yiki soki alanda ki nani. Kaka la kata mbeto nga la mobali nga mwana wana bibishi. Ndoki ndo uzoba mwazo sama na kata ndao. Ya musemeki na ngana yeko senga boligi so na ye ana epamate. Na moni ke na beba ni na semeki na ngaya motema. Na beba na grand frère na ngai. Le ben na ngala na bibichte. Na yo kota na famille na bino na yo panza famille na bino. Le ben na mabonti. Na ko na famille na bino na panza famille na bino. Ngai na mesala na famille na toto abate belé. Na mesala na libota. To mesala grand frère na nga Jibi libulu esanga suka Jibi luwe na Belgique. Libulu esanga suka. Aida ko se nga bifi ya kokoti na libala. Foni nga baseme ki sekele libele za baseme. Bino bodina ngati. Ngabna lobage no bibisha mwana mabe asa bodokola yimo mone nzabe merci
dépendre na makila so yo za makila makasi vas-y ya tu siko yo na lobby ebandi ndenge nini yo moto moko sensible oyo bien epa na yo moko mwa mbebo moke boye ya babebe mwa mbanga molai mwa nzela mini na mino ngo baklase yango pene ndeli babanda kotyango en ordre mama ya nzambe biso nyonso kokalaka bato so moni ya na ngai ya sele mbula 4 oyo angola na aza na restaurant ne na angola okona kuta bapolone ete d'accord yango ndo banda olakisanga jour wana mpe na jour mais bapolo na ye nango eza mike de fina lokelo ya mwa monene nga na olata ta ya yo ate kainga neti yo bimisolo mabe nous vivons ensemble lumu so omoni mpe grand frère na nga mpe tokokana to omoni papa na nga bijou mbi avwanga omoni ka tokokana so omoni mama na nga mama zizi baviluku omoni ka tokokana biso bamina biso ka tokokanaka kombo bazobenga papa no bijou bazobenga ye auto blende lignati moto à tout seigneur tout honneur bijou mbi avwanga Banque mondiale. Banque mondiale en plus. natia cravate ya rouge na mbeto sayo eza wapi c'est comme ça nandako on ne peut pas rester à l'aise non tu peux pas être à l'aise dans cette maison longola voilà c'est fini tout est fini congélateur vide bakopesa mbongo somba tondisa congélateur okoza kopesa n'importe qui lia na yo bimina balabala lia na yo allez mwana sangoko amo basala ndenge nini natika bakravate non oyibi opesi mibali misusu bakravate opesi bapantalon opesa mibali misusu me basala ndenge nini mpo na yo monsieur Nande tu fais trop de bruit hein c'est quoi ça attention mon frère tu fais trop de bruit bon frère attention natindaki nani mais c'est Romial Luyindula comment tu as alors non tout ce que j'ai fait les hommes ça la pas mais quoi alors maintenant yebake ndenge natindaki aina ba travailler na yeba tia split ba kocha suste c'est fini allez ndako tukala ndenge wana pas tête mulwe ko toka ndenge wana so boina ba tu bofani ndako vous faites tout ce que vous voulez des bêtises vous oubliez que c'est un salon vous faites na mi bande ba couper le dos faites na yo so mona que non exposé allez quel est la mise ba tu na mise okotela ndenge wana mulunge yes ikengina yo mpe osipelanga bebe ezalaka enche yo mungu tonga nalandi nga nanga ye te vraiment bebe poto laisse d'abord aucun tinga na ko avaler facilement. Je vois un monsieur qui est dans ta chambre qui vient qui dit n'importe quoi et puis moi je vais avaler ça facilement parce que tu dis bébé. Est-ce que yo moninga nalandi nga elandi nanga ye te C'est bon le fait maman. Vous avez la bonne. Ah. C'est vous avez la Bible, vous avez le vrai consolateur. So depuis il y a qui na lukulugo kuna na monoté au dossier camouflage vous avez la qu'est-ce qui ne va pas? Yokutu n'évitez mais pas seulement la mona na utamboka. Naya nazofana kati etonga aliki betape ebele ya vie mama nanga kufa papa nanga porte disparu
nakomota mala photo maman na na poche premier jour nga na mona kayo makila nzoto panzana ya ser na ba que nous n'avons attend to solo là mais nae nazai na itaso to solo mais ita ona kutelio oyo na moni zai su ita malamu te mais to solo kina pasteur à propos na donc maman Thérèse andimaki pour que nous fanda kuna omoni maman Thérèse wana aza maman moko na kati etonga aza ko aider makasi nga moko nde nazabu akota même na opération na ye ba makamodele bila pesa ba responsabilité minene ya ye mo privé grâce na ye na vanda ko mo futela grâce na ye na commandé le no mo la ta mo propre suite à maman Thérèse na bi keno tant yo keno fanda kuna de considérer pena comme maman ninga pena considérer ka ye omona oyo ya malamu j'espère que ma mis sur tango de temps à autre et vous tanga lisusuke et c'est le long la main na miso donc ce qui passer Molex aye au n'est pas ya maman Thérèse au kanga logo na yo au na femme ça va si que longa na nzambe pourquoi nzambe zo permettre même ma miso ngedi maka nyoso pona nini et le koni onga mabe na salaki to ba parents nga ba salaki pour le longa ma miso ngedi maka nyoso pona nini na likam nini bon sœur omoni nzambe wana a décevraka motu te frère moi otoyemba za nzambe bana bitike lobia motu eyebaka na nzambe tia eliki na nzambe wana omona ke maya miso ekokauka se confier na nzambe wana ndenge se confiera chaque fois ozala na bible na maboko chaque fois bokokaka mabolongo wana se mpo na nzambe wana yebaki no maya miso ekokauka ça va sœur ça va merci eliki na motu te elikaka na nzambe même ye mama tete wana aza mpe kaka moto mais nzambe nde moto ayebaka destina mo ça va sœur yango na maya miso ça va Mary Kadi baza ndeko na yo baza bokilo na nga mwasi mwana ngai omonaki nde tosone na pasteur ntango apesa ye biso ndeko na yo mais oyo eza ndako na yo zwanga mama na yo donc otrouve pa ya baparent mosusu mpo nga mpe nde naza boye naza mpe na orphelin na ngai oyo nzambe tikelanga mwana nga moko po papa na bino pe akufa nazara pe nzamba pesanga pe mawa moko ya kosunga pe bana bitike mama kozwa biso kozwa nga mutu mususu te kozwa pe Kadi pe mutu mususu te Kadi a commis automatiquement grande sœur na yo propre longola souci Kadi o aza leki na yo bo fanda bien denga la fanda kana yo ya kolobeza olobi ya kosengeza osengi po soko moninga pe lelo nde na zaboy tina zo beto lisolo ndeko na ona poto basunganga pe na moto malamu epolaka te babi soko zui koto yo epesi pe koto lokwanga pe basunganga koto na kotika pe malamu oneleka te na zui pe opona batela dipamboli na ngai pangusama ya miso mwana tika walela pangusama ya miso bilamba na kosumbela o bilambanga moko kolia kutu ozala l'aise mimona penza ke mama yeyo lokwa pe mwasa mwana ngai yaka mingi ya des fois pe alalaka na ngai awa komika ya biso oyoki mama longola susi na osaka omoloba ya ngai tobana biso mpe ka bien merci kande mpo ndimi nafandaka na ndako na osenga kaka nzambe apambolo na oyo nyonso osa mpona ngai bazwa misolo ya mingi ya koleka koyo ndongo za liboso amen nzambe oyoka osala oyoki mama merci Bebeto yo. Bebeto. Ah! Bebeto. Na kuchuba nzetaka kito na dendo wano kuyeba. Boy. Mwana
mwasi nyinya lala kachengo ngoyo tukomi jiza soki wonza mwa uzaka kala kulani mwana mwasi nyoso fala mkakasiza usukuli zoto no malamu ya ukombi nda kubongisi mbetu ubongisi shabu yo uzulala bukomi na boy ata libala ngo oyo balobenzambe mabaleleke belakitisa ikuyate mengale lusoki mubanya mona nyabala ngakusepele kwana yetu kusala musala yo mubali akukimona ndakwakutenda solo akutenda sali debe solo ya mangengenge akwata kuna na kuzini na parlopa solo alimbondo musoto na mkanga na bongi senazana makamu mususu akusala kuna na kuzini Paulo biba ya bibi ma pemba suka suna lalo de nja omina okay mba suka pe goso okay ini simeni ya ngoyo soki na koti na bongi sa buzulu bakaka na na bima yo mna kwa mama nanga vio ko shinga yumo musala pa mba suka ya hotel ngolo ba na zana experience kuleka mama no vio boni musoto bo likamwaza tengana kaisa basi musala de moi kosa ya hotel koko nya melo poste beto ko kufana ta kufa ya koko no mo ko imbecile ya koko no ya tata no na ya mama na yo odali boma mulopo nya moja ndio papa ok ce soir alors chérie okoza mbata continue ko koto déranger pour nginanga bébé je te rappelle chérie mbato kozwa mbata yango na beti kosaka na ngate la mo asobe ta mbata muno lelo yeba ko ba ka chérie tapes besoin la foule tonini place bana basi bazolala solo mutoki solo ba cigarette bomela ne ba cigarette na ndako ngana yeba te bebeto bomela ba cigarette na ndako na yeba te ni lakini sengo na boti nzambe na bandi ko bota bana ngana na bu jeunesse na kula na bana ngai longo bana ngabo décevoir ngai la sasa sans permission boke fete na ndako nana bosani ke kokota pe ko bima ndako ta na permission nango nana bosani nyoso yako songi na mutu na nga papa na bino binga na ko bimisa bino sans autorisation hein la sasa Larissa maman yaka nazana besoin ya makambo mibale misato ste nazana besoin explication na bino osali bana yebisa ngai dis-moi ce qui se passe vi na yo na nzoto na yo je vais maintenant savoir o ezoleka o bandaki kosanzela nga banda lobi moi je suis mariée mais les trucs ressentent la mission la mieux pour na sanza na bota yo na bota ye c'est comme maintenant dis-moi yo o yozo sanzela na ndako nina munya ngwe amo muninga so azopeso conseil c'est kalingi yo na loba boete yo mi pesa nga puta okomi lokwa makoko sikonga makoko na kimia yo na minute okimia ezate hein amour efuta ke le côté yo yebi ya mineno nga na sala hein obi mi bala on bien te yaya webi neti tirbo amukololo na musika hein oklaka ye okomana kovaa na ye omonaki ka grave ebona biso te molinga ye hein masasi wana lisusu oui mama c'est son ça papa leki ya papa kulutu ya nani ya bibish bibish au camarade na ka moto tanga na ye na boyi te ata kutu molimo yango implicité ekanga yo ti papa kulutu ya camarade na yo okomi ti na niveau wana amour okomi ti na niveau wana mibali ya malonga bakolinga yo yo olingi bango te o bakokotia na poids na yo bomonake nayebisapona bakutani na baboyi na bango mpe ngai te bazolinga na bango ka ngai baboyi ngai te eske ozozanga nekinia ma chère bakutani nde kokutana yaya kokufale ni ilfale omoni ndenge osala yangoko mpona likambo eyela o te
lelo so likambo zela nayebisa yo ke bapomani bango mibale okende kosamba suka nango ekokoma motu soki azolia kolia suka nango kotonda yo ozomona ngai napesa ko conseil oyebi ntina niklati wadi akenda poto oyeba atina nango nakoexplike mokolo mosusu sosola omona toloba nanga maloba mabe naboya bango mpe na sani metika baza mpe mibala mpona yo so natiki bango banopesa mbo banopesa bilingi bango bapesa tikoloba makambo wana yo nde nde na ngai naza besoin na yo kaka okeka kobondeli oyo na ndenge na ye oke mpe pa kadi bayebaka moninga malamu na ntango apasi ye kadi te makambo ekuta eza te papa mama na ngai kende kaka ngai miriam lenis na londres azotindelanga mbongo yaya ngai na kotia bambongo wana nge soki ozwaka ta baexpress ozwa okei par tirbo obondeli ye okei par masasi obondeli ye yaya nazona nga na relation na nga nazona nga na bango bien nene tozalaki yaya est-ce que ozoyeba teke yo oza ya nzambe po bariske oyo ozwi na vie na yo ngai soki obi oconvaincre nga mpona mbongo o miriam okoki koconvaincre nga te mpo mwana nzambe asevantara te nazotambola na code ya $1000 euti mpe arife mongulu na paris mais nakoki kosevante te natia bambo liboso te me mbongo wana yakota buzoba wana te ma chere ngana nazwi mobali yanga moko navandi kimia bisila nazobala mama pardon namoni ozobetanga mabaku mingi tout le temps tookabwana na esengo te bible ezolobela biso so bato mibale bazotambola nzela bayokani te fo kokabwa kadi mama ozoloba ndenge nyonso yango wana kadi lelo nde oyo oyebaki ngai naza mabe tokabwana kadi bayeba moninga malamu na ntango apasi kadi okei opesanga mpe mokongo nzambe nazotuna yo naza na besoin nayeba eza nini Larissa, okomi baba naza na besoin nayeba eloko nini ezosandisa na ndako oyebisanga oliaki te mpo na nini moko wana eloko nini ezosandisa yo bafille sans calibar bana ngai vie na boti nga moko mama na bino lokola nayebiki nasi nakosi nalataka pantalon te nzoto nanga nakangama na liputa ekangama na liputa natosa mobali nanga natosana bana nanga bino bokongi kotosanga te mpo na nini nazosala makasi nasi natongiseli bino bilamba na chambre nanga nayosa bino nyonso boya kozwa mabaya na bino natongiseli bino kuna dokasa sakono ndala na montréal atongiselanga bilamba atongisela bino bilamba nyonso nga naza nango azotekango mpe na montréal bolingi koyatanga puta te bozobineme maputa boyebisanga bafille sans kaliba bozotambola na nzela oyo ifo emonana ozotia papa na bino wapi Larissa naza na besoin nayeba eloko nini ezosandisa parce que nayebi koza na zemi Larissa kodecevoir nga ocinanga munoko makasi nga naza aveugle na biso nazomona te tonganga ndeni bananga bokosalanga bopona nini bokosalanga bopona nini explication dina opia papa na bino naza ya kosambwa naza ya kosambwa epa masasi naza ya kosambwa nga na bibishi na ndako mpo na bino bananga boseretrouve bozala lesi na ndoka papa na bino mina tala eloko bofuta ngai tala eloko bozofuta ngai naoloba nini pa masasi vi nini bozomepela ngai ebeto olingi nini bana nga bozokota 3h du matin bana basi nini bana basi nini na kinshasa bakokota 3h du matin na ndako bebeto bango babongisani bana mama na bino longwa bilamba nyonso tikala mutaka nde babotani longwa bilamba nyonso tikala nde babotani parce que otambolaka presque nini botala na nzoto bozala botala nzoto minene okopesa nzoto valeur te bana ngai yo wana ozwisemi ozokontinue kowanga Larissa ozokontinue kowanga ozwisemi te ozwisemi te mama loba malemi asasemi te yo Larissa ozwisemi te na otuna yo isozemi wana monoko yebisanga moto atie ozemi nani loba na
pas masasi ngana oloba nini naza kosamba na famille masasi naza kosamba epa na ye moko bana otianga boluki nga libele kufa bozosalanga nini bana bozosalanga nini bozosalanga nini T'imagines toi vraiment pourquoi il y a masasi penza jusqu'à présent on a appelé ça à libérer ngate ni eloko peut-être nga laisse kia masasi ke na mbongo te hein andimi ke non ndenge ça na non ne t'en fais pas dans un côté que l'ombo jusqu'à présent t'es là au monte hein comment tu causes un thème ma bébé bandeko sur le dimanche na mara magique le papa na Eric na Londres mais les marambo ezate abaki na keba na yana yo yana wana za mauvais on y a masasa cause na niveau ya ma bébé vraiment hein na pena permettre qu'il voie so yana oh tu fais trop de bruit là oh ça m'a kelé libellé pour rien parce que ça me thème la ngale bien go le clown de ton frère là oui bi ba ambiance ça dans là Azo ça dans les rues de Kinshasa ici, Azo ça la ambiance avec de l'argent. Toi tu crois que tu vas trouver quelque chose aux îles hôtel? Ah bon? Oh, dis, cesse de dans autres gens ma kele les gars na suna tanga na tenga na goma ko s'en sortir autrement. Le clown je reprends de ton frère là. Azo ça la ambiance na ya lo yenge yo ozelo ni. Mais tu as déjà perdu. Laisse tomber et t'aller là où on a dans c'est tout. Ah, Tikako, on commence à finir qu'on a séparé sur ce malgré tout. Attends, ma belle sali. Bien sûr, on sait ma belle à zoé batté. Non, on va finir. Il était bon. Si tu veux pas, je te rappelle, c'est un idiot. Laisse-moi tranquille. On a tout le monde qui m'a ramené tout le monde. Qu'est-ce que ça va dire pour s'emparer? C'est un idiot parce qu'à s'emparer n'a bien où ils allaient comment. Ils avaient bien Louis, à s'emparer n'a pas. Ah, que nous sommes à l'ambiance. Qu'est-ce que ça va avec moi? Est-ce qu'il y a eu ce monde dans l'ambiance? Selon Andeni, nous pouvons venir bien. Shalom, frère, j'étais. Oh, shalom, ça va? Ça va bien. Encore ok déjà? Non, ok, bien. Vous avez dit, vous avez un bon. Vous avez dit tout ça. Mais ma bonne est un maït. Vous savez que ma bonne est un bis encore quand tu tiens la carte. Oui, maman, ma bonne est un bis que mon père a quitté. J'ai un bachelor mon long. Je sais que ma bonne est là, bon, c'est au cabo. Le tien est un mouké casse. Ochenga mwa muke. Faut pas savoir ba buna. Qu'est-ce que ngane msema watu kinza monga mwa. Maman. Te, so kemelo mi balé boko umela. Na moyo aya tolia nokia ya pardon. Si je msunda pesa kute na lambe na nyao. Akoma kolia ya. Obi nyawa dans le bâtiment. Ngambo ko na tine na kuti ba personne côté ya biso. Ba papa, ba pelisi moto ba bola nyao. Ba maman mikolo leko. Et ça c'est maman Thérèse. Prière d'année. Pardon, ben. Nous sommes conformes à la milieu ma vie. Il y a combien de Pardon, non, nous sommes pas ngai batele. Combien de ya combien de so ma kemba etela te. Pour la na bilolo ana. Ma Nzambe bini. Bon maman, na message ngobengo maman parce que vous a maman kati na Kristo. Maman na yo pepo la tapela moi kola yo. Kolo monde on dit matin. Oba maman obenga mwana wa mobali. Ah papa ndekolo mobali akoli. Vraiment nazaki na masolo mineno fana sola na yo on est sûr que nous na wala to solo là. Vraiment nasaki ba examen de conscience na fandi na raisonner ti. Moi il faut na responsable. On a déjà responsable nga moko, fala kina s'engager na bala mwasi moko ko talaka depuis na uta na ye sala nzambe les osenga fo peme na ngai molonga ni moko za peme na ngai wa ko ngai ko so bilamba ko denga olambela ngai pe famille pe exiger na mona yeke non na kene pena musika te parce que kala papa la biso ezaki ava bala mwasi fois kene kutuna na quartier mwana mwasi sans rendre bino ba mbali londe bosala ka susu te boko mika ozwi ka lokoti lo mama o lokoti kana ba bala oye na ba boti ata sima nyoso ka le sezo monana yozo kipete oye kaka na ba parents siko nga na sala différence mais biso papa no ba bala ki biso il faut tout na nanu na quartier maman bomona moi ah se comportera bien c'est ça tu peux si oye si tu peux monter en colo moser na nzambe faut bala mwasi moko exemplaire mutama bondeli. Ah, abaki na kutana mama na solo na ye vraiment mama na ngana ke musika te sina so jana na ser abaki no kutana kana mama yo abaki na kutana mama ser so ngwa ebinga très bien ah okumu bangisa ngana motema ser ngwa ebinga tinjo solo na ngai ah to yo ka ukala papa ser ngwa za ser Mary namona kisusu mala mwali aliboso mpano liboso ndako na kati ya ndako c'est plus yango papa c'est ça mon ah c'est une bonne chose
Papa, na boité, soso malamu ali ali boso ndako. Ali yango na ndenga malamu. So pe soso ke oli apelo ba mabeli banga ikanga mayena mungongo. Alingi baji ya nzoto te. Na ngaka simple. Mutungo kaka boye. Oyebi masolo nyonso. Mais on sepela. OK ko kutana na ba ndeko papa na ene ya mama na ye. De na kozo makambo nyonso nga moto te. Donc bango kuna ba opesa accord na bango. Ape beaucoup kanga. La zawa na pour ça nyonso pour na mwana nga. Ozo comprendre que ma fête n'est pas faite, il y a té. Ni yo que kuta nisangana na se mettre na ozo mona normal. Et puis ozo la nanga susu wana photo to ça ya bi. O tika bilo kwa kala ko la nanga tika bilo kwa. Omo keno va na se mettre na ozo kuta nanga. Comment mo le ban est-ce que yo makamozo le ban eza mambo solo comme mo. Eza mambo solo te. Ay mo kuta ko. Eza mambo solo. Banda kuna bazo bonde lo ti siko ozo lu. Ozo bonde na pona nini? Mo le kamoni na onza rata soki eye vraiment et uti soki wa payer pe panzani. Et lo yeki kamoni na babongisa rata. Na boy esili na ngoka. Keno landa iku. Na keno kasi boya nini? Boya soko boya boya yeba ke ngane za bona na zemi na yo. Ngai na za na zemi na yo. Tala, amour, tala na lobi. Yo uzanzemi kuya kubana mko. Na bien bandaka obukolo yebika ke ndengeze me bandaka na nde tilelo na zanzemi. Tu veux docteur confirmer que nous en sommes. Ah na confirmer qu'on confirmer que qu'on ngamo ata ko docteur ko tu ata confirmer que ngai nzoto na be fait nzoto na ngezo yo ezo la kisa. Amu zela na. Na zo li abite na mo ni kama bele ba. Na miski ngona na. Ma chérie. Papa! Mon bébé! Maman! Yaya! Ah, mon fils! Maman! Yaya! Maman! Maman! Bébé! Mon cœur, bébé! Ça va, maman? Oh, papa! Merci, Seigneur! Okay. Merci, Jésus! Papa, Nicolas, yo! Oh, mon Dieu! Mon Dieu, bon merci! Retour au pays. Merci. Merci, moi, c'est Évangéliste et je t'aime. Ah, ok. Ouais. Maman, alobara mingi pour na. Yo, berger. Oh, Seigneur. Ça va? Ouais, ça va. Sœur Mary. Ok. Papa, pourquoi vous m'avez un sentiment t'aimer l'équipe, bébé Langaï? Mon fils. Eh, maman, au fait. Papa, je me faisais demander, je suis pas dans la cause. Mais écoute, yo. Non, c'est l'autre. Eh, maman. C'est quoi, Zemi yango? Ah. Zemi on se faisait, il y a. On a évité na tous les ya taille nini, ya âge nini, ya combien de mikolo de mbu na tous les. Tio bo maka mungo kino pesi lenga vima kanda yango wana oyo ki oza mukolo na be oza mukolo zala mukolo Zemi ya combien de kilos ezalaka Zemi zaka combien de kilos tala na nina wa je wana te tala omo makambo so ko yeba ke tala makambo nyoso oyo na lobi oyo nesina ibenga mamunani tandi Karine ko na Londres Karine Manessa asai makambo nyoso tu donner nza ko izana eloko ya wanga na te donner eloko ya compliqué ngai te daya kuti na poka ko benga yo Karine Manessa na compliqué te mais na tout na deuxième ya combien de kilos tala yoka na kitisa na mungongo oh mamba Zemba basala na black te ngana sikaki nazaki na raison nga parce que makambo lobi ndesiko yo et ça peut ka bien tomber peut ka bien siko Zemi ça va belé moi c'est il faut avoir na kimia aza na pio ba bonde la kae et l'on ça va besoin OK on va na pio calme-toi chérie c'est fini
Tokyo va non appuyé na bonde la caillou au lieu de na on a pour ça bon tout cela tu vas solution David, il y a une question à résoudre. Je vais dire, c'est combien de kilos? Et bon, c'est combien de kilos? Je suis dans le pot, c'est tout que je regarde. Fandi wana otalaka ye yaya osantende nita omona ki makadi osepelaki omwaki lokwa mama ozokosa yo. Ah maman, vraiment ça va, je suis bien. Maman est déjà beaucoup la malamu en fait. Et puis la prière. Surtout c'est ça. Mais maman est bien Kinshasa, ça va, on a quitté l'aéroport en Gilles, mais basango peut-être bandoyo mais c'est pas le cas. Qu'est-ce que c'est bon? Oui, na kitinga moko, na kina seba formalité, na bibi bagage nanga calmement et puis je suis venu. Bah oui, propriété dans l'aéroport, c'est bon. Mais ça laisse la manango, il faut qu'à patience hein. Oui, malé. Il y a au moins même masolo to betaki na Diego Musique. Na mega ko il fait quitter les sous sur le terrain, toi investir les sous pour na activités évelées maman. Il y a au moins il fallait normalement na salle. Maria Joana et puis maman chérie maman kaiba kenda weze mwana ngali ya mwana bala photo ba message ba mwa temps Mary ya kolia er nini ya kolia er nini Obi non vous assurité boye quand on n'est pas je t'aime la montée ya lobi matembele chérie no abi matembele na Thomson ali akala mama lenge libala tango ngala ozala teo mama ngabona la mama tembele na la bokende kasi bokende tout la simba kabana ngalo yo esengo makasi na motema mwana ngai yokabona 15 ans plus tard ebongaki atende oyeboye okutana papa azwaki yo mpenza tatuka lumbu ozongisa merci na esika mwana kenda. Mais maman, j'ai un problème. Oui. Fio tozo benga Mary awa elongi na ye et rappelinga mutu moko. C'est vrai maman. Yo kenda kala. Nakenda kala mais nayebi maman tovandaki na ye mo trop nayebi. Nani? Elongi ya Mary ils ont rappelé nga mutu. Maman ils ont rappelé nga mutu nani? Maman elongi ya Mary. Maman Mary ozu Mary wapi? Yaya, ndene bisaki okeba ko tikela nga su mwana moko na bokola. Pasteur on a biso apesi ke tellement na zena mutu te, na zeka na bokilo na nga kadi o ayaka pa zonga kana ye. Pasteur représenter nga Mary, ba parents ba kufa. Nde apesi nga Mary, na ye na bandi ko fa na ya otindo kuta na biso nde tozana ya awa. Maman, s'il te plaît, téléphone. Jolie Maya là. Jolie Maya là. Banana yamba liboso benganga. Non, comment tu me sais, maman? Ne t'en fais pas, t'as la yoba la zemi, on a ponga mon nazao. Pression oyo yango ezwa mela ki na yebi ki ezala ma passe. Amour mon bébé. Moi c'est Angela mino mukera katena mo monokwa mukembanga mona izolo mona yo. Ogobo misangai. Non, bomba zemi wana battra bana nga ma passe. Moi je vais m'occuper, je vais faire tout, qu'on s'est dérangé. Oh, celle-là, je vais m'en occuper, ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Tala ye atikala na inde na ebisaka yo, hein? Nde na ebisaka que ye atikala na ye rido andako. Ça n'a rien à voir avec notre amour. Moi, je veux m'occuper de toi correctement. Comment tu me sais? Comment yo mutumoko ko sanksa biloko ebele à bien. Tu as de belles jambes, tu as de belles cuisses, tu as des yeux qui
tu as un regard qui tue. Osana sourire, il y a bien. Osana minou va classer bien Anzela minou. Pardon, amour. Ok, ça va. Ça va, bébé, hein? Je te rappelle après un moment, ok? D'accord. Bisous, mon bébé. Allez, à tout de suite. Kokata te? Continue. Kokata poani. Okobenga ba bébé mbala boni na mokili yo. Hein? Nzambe. La plus c'est passé la bâtie la raison. Mokili baloba vuma kam to boma yo oboko lia na ye. Lelo bininga za ridwanda. Rido penza enda kunenge fanzi boyi. Ekoza lukwanga. Tirbo. Papa, lelo la komini. Obe na kominani. Na minute ozolo bako papa na monde to pesa tangungi ya ngungi pamba valeur kenga. Garido. Tu perds ton temps. Quand on a ça mon bossa. Oyoki nini? Yoyoki nini? Galon sola makamnanga. Dis-moi oyoki nini? Allez. Oh le besa zemi. Hein? Abatela yo bébé na yo, ngai nde na sabo eloko te na tika yo kwa rido pamba. Ngana yo ki oteti bonini. Hein papa? Ngana yebi bana nzambe mutapesa bana. C'est pour nous c'est na batonga, c'est na Bible. Ngana yebi nzambe. Na yebi ke tola nga so ekoki na ko bota. Oki Sarah bota kana combien d'années pour Sarah azwa mwana. Yo yebi nzambe, bo se nzamba yebi ote. Ah bon. Maman, écoute, tu parles trop pour rien, comprends? Ngana zane na besoin bana. Baba venture. Écoute, là. Où est attend ba non mon nanga kala on a te parce que vous aviez un petit 10 francs, ya repé ça au kata la lobiti bo. Ngabi kata la ebisio. Hein? Boma la ebiso, boma lelo. Si tu es ngai. Boma ngai. Attention. Pour l'accent sobaté. Leloni ngolo. Leloni ngosa ni yo. Mo palo ngala zutna lokota ka kwa la fulu. Lelo na moni so na misu ya soki ya nyama ni na wana oyo kozwa. Le passé est passé. Au footinga. Oyo c'est pas le foot en Haïti. Oh, lâche-moi là, dis. Tu me touches quand tu seras capable de me donner les enfants. Lâche-moi. Boni boygo, footinga. Donc, là, ici, koyo, nazaki mona passe yango bana ko sosolanga ki Mario, lelo na ko mozo moi 1 franc, ale na lia ngo ga ngai na yo, to ya minene, to bota bala te. Yo zongo na un sens. Si tu veux pas, tu trouves une solution. Moi, j'ai déjà trouvé une femme qui va me donner des enfants. C'est beau, ça va. C'est quoi? Merci. Merci. Oui, pasteur. Boye, namoni boye na mwana. Koyo nalingi na yo kabino na sango nini bino. En tout cas, la pesi nzambe merci. Andenge boya bibiso parce que ndako ya liba tota na verre ya mai c'est qui bolingo ezali. Yango wana na kozala penda mukuse papa oyo aza berger nanga. Berger je t'aime Kalinda. Azali na besoin à côté na fenêtre te à côté na porte. Parce que Bible libala ekumisama na miso ya batu pe ya nzambe. Avant nzambe akumisama na libala, il faut batu na baza l'accord. Parce que c'est l'accord. Ngala zali papa na ya molimo, ya wana moni to yaki epa na bino pour de tu bala ko sora na tina na berger Kalinda na ma sœur. Merci pasteur Nayoki. Ndenge balobaka mwana swaza na lipumu agaya yo moko. Kasi soki asalimi na libanda akomi ya bato nyonso. C'est vrai mwana azali ya ngai kasi famille ezali monene nakolinga te nga moko na traité na bino nabalisa mwana na kinchweki wana mabe nakolinga pe nabenga famille nasola na famille si totia point sur les i. Mais alors nakosenga bino que merci d'abord papa ndenge boye
mina kodinga mbalasi matango boya boya na baparent tomona baparent oyo ya yo bandingi basoutenir yo e biso mpe tosoutenir mwana ya biso baparent ezaka na motuna paster nazoyoka ntango osambelaka na église avant bolobake non ondimake frère abala sœur songo est ce que botalaka etada merci maman motuna mpena eza kitoko soki babenginga paster seke eza naza oyo pete nazocontrôle baétat d'âme ya bandimi ozoparle domaine spirituel donc soki vraiment nga na ye awa parce que j'ai un témoignage ya berger puis naza na témoignage ya ma sœur mutu nyonso na kati na église eloko liboso fo apasse na kirdan donc bayeba état d'âme na ye mpo azala délivré ndenge bazali awa baza déjà libre bazalaki mpe mwasi délivrance mama nakokoya pamba te soki nayebi état d'âme na bango mibale de so nazoya awa c'est que j'ai un témoignage ya ma sœur elongo na berger et surtout église mobimba déjà eyebi nga azaka lokola canal moko na ye koprete église bayebi ke likambo ezali boye mais senge toya nanu na famille. Merci vraiment, merci pasteur. Merci. Tu manges, tu as ma cassa, basa les athées. Hein? Au bossel. Bébé. Allez, benga bébé. Bébé. Benga bébé to balobi. Papa mbote. Benga bébé. Bébé obali. C'est quoi? Bébé. C'est... Qui a bien un bébé? Non, domestique. Aza maman moko tombe sana na yekelema. Donc moi on l'a nous allez arrêter. Donc à mon abana ndeng ba botami ba koli. Bébé to. Ah bébé to. Tu vas voir ta tante Annie. Pourquoi? Tu diras de venir. Donc on a un dossier sérieux. Il y a un proposant de votre sœur qui est là. Donc moi les tickets. Va. Hein? Tu feras ça assez vite. D'abord, donc, pasteur, comme je disais, vraiment, au moins que la tini moi, directement, aussitôt dit, aussitôt fait, tout ça, le plus vite possible. Pour moi, que famille Zali, mon ami. Non, on va qui bébé, tu n'as pas si moi, on va jouer un peu comme moi, jouer à Brésil. Ah, mais. Aïe, 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 aïe. Parce que papa, en tout cas, c'est pas uniquement la quai, na si dossier na biso vraiment yangwana. Mais après awa na yebi ka mala musu ezali. Donc tokoya, puis toke komi kobongama, tokoya vraiment ngoma mobimba, momo na biso vraiment ezala mala mungi. Papa, to sepela koya na bino, nzama ba jeune fina mbale, el boso yeyo. Ya mi bale msusu azali, Larissa. Atanga ane na ina bango nde mama kutuka bango ani mbimba avanda na Londres sala akwanga alobaki mukolo ba kozwa libala bango mo ba supporter famille mobile kolata mobile ko fete onions bango mo ba supporter mais biso soki mwana mobile ya obala awa bokisa nyonso ya yo mo uzito ya bemfite oyoki pasteur. Vraiment, tout ça, tout le monde, ma papa, tout le monde, ma maman, tout ça, la biso, madame, tout y va. Merci maman. Ne maman le baiser bien, mais système on est qui ça avec famille mobile. Te biso to sepela bongo, animbimba na bongo. Capable na yeke. Animbimba lingaka. Asala ateka kwanga na ena lo. Te bibliquement. Azana mwasi na ye, azana mobile na ye, vie mbimba, ana mbongo na ye. Ane pakola na ye soki chance ye na libota asepelaka abimisa mbongo na ye pona esengo wana me mutu soki aza na eloko te aza na mutu te ana na ndeko te aza na tata te mama te eluki dépasse na famille mobali bongo te eza bongo te nzambe azali arrivé biso pote makambo ekela liboso Tantina moto
Tanti Anie. Ni comme nous on a ndao. Ah bébé to lomba. Ya voilà, on a pas ndao. Bonne. Bien. Vous êtes bien. Tanti la gêne. Yonde. Obomaka tanti boy. Alors ba ko ba zo ba tirbo tu vois zo ken. Tanti no invite beta. Hey, mama Tika, oyebite. Nebite. Mama Ndoki azwi libala. Ndoki azwi libala. Atuka mwana mamso ya kala. Ndoki azwi libala ndoki kakwa demo azwi libala ko bale na muki. Mon ticket. Baya bala mon ticket yon papa abi. Na azobo esa programme libala. Nebite biso baza ba aveugle. Nebite vraiment. Amoni basti na église na bango na télé ngani. Tebe garçon mulai pembe bo. O ko se o yungule lo tracer vraiment tiena ba autre mot. Ba bunga nzela tanti. Ya papa bilana na oswayo. Toke ka sikoyo. Ya ta lobi oyeti. Ponga ngaza bale na ngana otambo na yo. Loko to mangate ko ni maputa. Mama puta. Revese. Kisa tata mosa nzala mwana ngana otambo na ilengi te mama. Tanti te. Ya ka lobi. Antuka openza ya na kabote na mutani. Boma penza. Na kena na landi dia. Mo zo tambo ndi. Dia na ngaki ya. Ya na tike na kwe mombo. Nazo mone pete mikolo. Yebise pete tamo sa za posta. Ya so. Tanti ne tu sende. Yebisa ya. Moi $20 mombo ça ka bien ça ça d'après ba tomate bazati. Non la kanti tata moi si moi $20 moi za na god na pesa yo. Obika ta na moi temps o. Naza sune loko. O tie ba bivoma. Ya. O sepe la tante na lompa moi munene. Le vrai baoba. Ba pam bate. Ako yo mo baka mbala kitoko mutuka kitoko tamo so sepe na sepe isu ba dele milité ça de quoi ba mon tikos mi bal mo ba so ba frère boté ngana loko tele mo ba la télé micro fashion na temi oui ça c'est de ma quoi pas n'importe qui tante sepe na sepe ça yo merci on sepe la tante nanga bon essaye le moi tante lobi na parler na bomelo moi bon mengo ça la kana bino te ya simbango akanti na sepeli Ça va? Ah ouais, dans mon frère. Puis je me dis que nous qui nous avons atteint, nous avons tout. Non, n'importe quoi. Ok. Bon, moi, je suis fiancée. Je suis un bisou. Elle est bien. Elle est kitoko. Qu'est-ce que tu vas frère? On a la Bible. On a la kangama. On a mon niveau, mon frère. Ah, cool, hein? Ah, frère, moi, fashion, quoi. C'est bien. Ok, na sepeli comment on a moninga na yo. Vraiment, ils aiment bien. Omoni ngelo non senga kaka parce que lelo ndenge tozana ye c'est une fille bien. Depuis na ye na moni aza fille à prière et en plus azoto sa maman nanga parce que moi avec ma maman tellement na tikala na ye moko donc na linga ba j'écoute et on est na baki na kita sur le terrain na luka moi sur vraiment parce qu'il va faire dans ça là et c'est normalement là ça l'a déjà marié et on a eu dans Aoumelate donc ça tout ça on va par la grâce de Dieu hein dans des années Aoumelate Kadia Aoumelate amour Aoumelate donc des années kalamingi tout mon agara l'un de ces jours, l'un de ces 4 matins, donc ça va quoi. Donc, tu voyages dans le biseau, mais déjà donc tout est fait prendre. Non, c'est pas la mingi. On a pas fait la camarade dans poto. Nous avons la camarade avant bali karawalu le matondo, vas-y ma coucou la mère. Au moins qu'est-ce qu'il y a moi si. À combien non c'est pas la mingi. D'ailleurs, nous le bien Aziz ma coucou là. Parce que les garçons m'ont bien et puis tout ça juste on va faire gagner parce que mon fondation nae fondation Azizmak fondation Azizmak donc tu connais ma bilo comme tout à l'heure là na sola qui paye Cameroun na LL loi na loi on a trésor tout ça va faire mon boy donc simba vraiment donc na ba na kin ba bandolata LL donc ils allaient bien il y en a mon linga tellement ba faire comme belé la mikina ko kasute fallait quand même tant la ki musala
il y a un palais à Hollande le moment sous donc ça va quoi ça passe mais dans tout ça au moins il dit et le monde enseigne il faut que bonde la trop pour nanga et puis pour na bonde la pour na mboka moni mboka la biso nde ezali senga toujours ba prière parce que tant on va investir bazoya diable linga tout le monde a calé ba conteneur tam se dit na mai donc ma meze belé tout ça la kadi au CP là et puis ndeko na oyo na sur la peine il faut bureau vraiment à côté parce que moi il y a ça c'est normal pas le coup papa là on va travailler faire ça na nzambe ça bien ça ma bête c'est normal ben ndeko ponde tout ça moi so mo donc comment ma famille na mo et on a biso ba prier tout le temps c'est quand on le maintenant ba prier ko et ana mbano oyo ke so ni o moi ya tati il faut le regarder no mo boyo yo kana biso ta yo kana mama e bolingo mo ka sona ke non bon saluter donc il faut papa bombo kana changer pas que ta chauffeur ya ma oh changer maman vous avez dit au moins là il y a trop que chauffeur n'a rien été tu vas visiter Bibiche ma copine non tu es là Bibiche t'es mère Bibiche Kalombo maman Bibiche Kalombo moi maman visa Kalombo wapi oh tu Kalombo akufa te na maman bango akufa pe bakufa na cache avion camarade na ngato tanga na maman Bibiche ma copine ce qu'on y n'a pas open up maman Bonjour. Oh, mais où est Johnny? Mais quoi comme moi t'es? Oh lek. N'engana yekaka mbala moko ale. Roger exotique. Ah. Pour na bana nyusu ya poto. Donc ça poto mobimba awa. Yebisa bande ko nyusu ba ya awa. Même bazana chevaux bodot. Même bazana roni sous-bois. Même bazana na Saint-Denis. Ba ya awa. Donc 47 rue de l'hôtel de ville. 95 300 Pontoise. Tout en face à cathédrale. Musikate. Donc ce qui est la gare. Malem. Moi en face na ngao. Dans la cathédrale. Madimba motema nanga yesu bashoke sosele kiningo anga monie OK no caillou bon on ça même les même iner yaka na yo tout est sali ao na roja exotique et ça pour na Pontoise te poto nyonso ba ya awa na Pontoise ba kuta exotique roja La chaleur du plaisir ne siffle oyo ya ndeke. La passion pris le dessus, ngana promis tétanisé. Après l'amour. Donc biloko kitoko quoi. Donc boyaka bamfumbo ezali, bakwanga ezali ta makayabu. Na bambala ya mboka pe ezali. Donc kitoko quoi. Ba DVD ezala kati awa. Là tout donc c'est subtil. Bokozanga loko te tirage ezali. Produit ya mandefu ozo abiki to kwa ngula boy to onguruta mbanga na yo na tonnes te joka ka produit ça wa opakulu kama lembe ututamna no yo ya mo zo lo malembe zo ba mapwa ni ko ta malembe ya mandefu ta mbanga ko bébé ja exotique to te kana prix oyo muta mutu zo na capable de somba Roger exotique exotique awane Voilà, tijipwana. Abala. Te abala te. Kaka bana ya mboko yo, bon. Ba miyibi ya pa mande mabala te. Di ozeyanga.
naina sa elo mo boy o mokile comprendre parce que uza bolingo nanga je t'aime et je t'aimerai toujours. Koba lukena nga mwana na ngai. Ezo sala bien te bakangi bébé to kuna ole to luka solution. Sikoyo bébé to bakangi ye. Azali wapi? Azali na prison bien azali wapi? Ngana kusama kama mama yob to suksi maloba na semeka lobini. Alobi akangi ye na mobali. Soki bazokene na leta bébé to akimina ba. Mama, botika ngai. Mwana batu banda vanda abala kaite. Emuji mwana gani njimbu zako. Tika bala ya mutu ya mbongo. Soko lingi kende tuna nzambe. Yebisanga masasa zanani. Nzambe va te dire ce que je suis ndenge nazalia. Mbongo lo bakate. Mais c'est l'action ma sœur. Pardon Daddy. Pardon Daddy. Kangai mama alingi mpango. Tata lokoso. Lukena nga mwana. Lukena ngai mwana. Lukena ngai mwana na ebisi yo. Lukena nga mwana. Oyo na ebisi yo. Ako bimisa album tu non na yeta bimisa album bana kutaka foto. Ah masasi ya tango dalaki na. Ah tango dalaki na. Na Côte d'Ivoire. On a la gisa ya Côte d'Ivoire. Atara ya Côte d'Ivoire. Atara non, il dégoré atotala kaka ya Maroc nyonso atala tina ko ya. Kaka sikoto za na otato za 13h. Zombongo landa mama ko landa bébé to na mboka. Ba ko za musika te za pembeni awa. Tala nako beta uma kofi moko epuye ebele zo swa nako tia kulo kuzana moba aza mos na ngai ngala mbali na ye aza mos na ngai ozana solite papa nana solite ngai ozana solite mos na ngai akima ndako bébé papa na ye papa s'il vous plaît mais c'est ozana s'il vous plaît papa ozana nga mobali na ye nani tata bala ni mibali na ye oh bana ce sont mes enfants baza mibali ce sont mes enfants ozana solite papa hein monsieur ozana solite nana solite so za mutali boma ke bébé to onani yebisa ngai Daddy to ko kena biso Okamwe singa bébé tondi matin. Oyo. Tu vas tous repérer musika botina mboka mbala l'action volonté. Oyo. ezanga. Na l'action sapato elongo ni talon. Ah ya Johnny moi mabena yo. Na l'action sapato elongo ki talon to ko kitana ba montagne wana. Kuba jadi na dikambo na mutu te kati na mbuko oyo. Kuba jadi na dikambo ya mutu te. Jida kuba ikuchali. Kuja ulila nini wo? Ah, Commandez par Lukuta. Lukuta. Moi je suis en pesa mo. Maman, on se ningai. Maman on se ningai. Oh bébé toté. Commandant, bébé toi vous allez pas sauter commandant pardon, vous allez pas sauter. Attends moi je suis na kinde mission na ngesa compris déjà. Na location pas massas. Parce que nous avons bolingo na ngoza kinda mbote na ngeti kalaki. Sina jo c'est tout. Tika sala zo sala mavungi ça zo sala c'est rien. Non non tu n'as même pas beau péché encore basta donc basta la test ya bana. Pour ba ki basa ya yete loti. Enfin tout est prêt. Antabel Productions, votre maison de production et de distribution des œuvres discographiques, est désormais située au 60 rue de Doudoville, Paris 18e. Métro Château Rouge. Téléphone 01 55 79 91 99. Tout pour la vente des cassettes audio, vidéo, CD, DVD, en gros, demi-gros et au détail. Antabel Productions, votre maison, votre label, Ndako ya biso moko bana mboka. 60 rue de Doudoville, Paris 18e, métro Château Rouge. Et Sikana biso moko. Vos albums, anciens comme nouveaux succès, vos pièces de théâtre sur DVD, le vrai théâtre de chez nous. Nouveauté chez Antabel Productions, au 60 rue de Doudoville, Paris 18e, Nakatia Château Rouge. Passez vos commandes. Téléphone 01 55 79 91 99. Antabel Productions. Si ya bane la kabiso po mobile ya sa kufu. Mambo ake mpana ba. Kende na yi. So kite. Polo kwa yori mina lupango wana tuto tia ruate. Ngai na ko kesepite yete na babuzo ba wana. Lupango oyo mowe tiki. Uyebe ke mowe, mwasa mowe ye. Bokilo na Teresa. Mowe atiki amour. Kerosene. Lupango oyo mowe atiki. Apara po mutazai pana ye. Bino nyonso. Buzaka kuna. Butia mwana mwasi ya lazy. Aboko la bana ye.
ma mère. Bima. Non, on va jouer au banane, hein? C'est ma fille. Là, on a évité. Na boma yo ndoki, o lokolo boma ke mususu. Do ba yeli ka biloko ba ya ba grand frère na ba. Baba avancer, papa mate, mango nyosi bazana age bazana na mabumwa ba khuma. Ekena. Yo mongo ya kelo bana mo maleba bisa fufuna ngai. Pona ko sama bets ko na minute yo. Jonga boye yo. Jonga boye. Ozotala ni. Jonga boye ta biloko ya choisi na guerre. Bozo luka guerre na tata na bino boko sisango. Eko ni lezo zwa bino. Ba prendre terre au botina tolo yango bozo sakana yi. Ça va. Oh. Na bamba ta banga comme ça. Le corps. Papa tika ye, papa tika ye, papa. Papa tika ye. Mon bisu to. Azelu webie. Mere. Maboko likolo. Kosakana ngite. Bozo sakana. Ngajaja, wala ni ngosa. Te wala ni ngosa. Nazo banga patron na obanga. Kubangi bebe. Non, ça la famille mbaye. Na obanga, o isa obanga. Na le vie, bo siko kubangi na ya boy. Sim, azelu. Ni fumo na. Tia mere. Tia maboko nte. Bozo sakana. O mo sopo ya mama. Nenga za boy ngana ye mo sopo moko. Boko sakana ipo nani? Na kukupeso lelo lobby osha moto. Mukorpe ejuro ko yoka nzalme o yoka soni parce que osenga kamini. Mais naza kupesa yo musala. Musala nazo pesa yo. Merci papa. Merci nzamba pambula. So za kite papa na ngabite nga suka ndenge nini. Okuzala na salaire oyo ezala no stop. Merci. Sako na yoki malamu kuna te. Saba okonye bangai. Okoma mwasi na ngai. Parce que na coutume na biso mwasa yaya su yaya kufi leki kokufa. Mwasa leki pesu ka po leki kufi leki kokufa. Oya ngabana baso kipe. Na mona ki ba peso yu jani, c'était Fenea. Attends, mtane sengo. Ela gani? Oni. Oi, zitani. Papier ya Weste. Oi. Esa ini. Ela gani nanga? Mwasi na bino azana zemi yango. Azana zemi Teresia. Mobala sa kufa. Na yebite soki yaya alamuka ki na butu. Aye. Nya. Atie zemi oyo. Mais félicitations. Félicitations Ani. Yani. Na yebi yango. Na yebi yango te. Avant la kenda on a carême. Grossesse. Oui. Non, c'est la grossesse qu'on a bengani siko à quel point bandi. Et toi? Pardon. Tata, pardon. Non, ngala yebi so chamu no kubese ke epela mkwati mukuma. Ezalaka tel yebi sa epela mi kendre pom ban afanga na yakuna. Tata, ezali kambo ya epela te. Mais c'est ça sabotage. Dans na minute on est aux aboyé, c'est mec Teresa azana mokumba dans azana zemi. Nakanguru bana yeno kwa mwana laisse-moi lui ne reste pas. Mama mokumba ya balabala oka soni te. Tato ya botina ni okutula tini te. Epela mali pardon. Bale mali. Abengo yaya. Alumana ba yaya akufa tana libu. Na coucher okufa nayi. Ya sa mo sa pauvre. To tika ye atika la pona bana. Afake ndepa mbane tata. Il faut pas qu'elle tika ye. Faut que tika ye. Boyo ka décision nga tata na famille na zoloba. Chef nini? De famille. Yo chef de famille. Mais oui. Ouais, chômeur. Ezalaka. C'est quoi? Laisse-moi, lui ne reste pas. Elle commence toujours. Voilà maintenant. Nzoka ti mama ayaka ni awa na pa vu de loin nzoka bakoma na bango mwasi na mobali bakoma na bango kobima. Tika biso na tata ndoki. Mokuma ya di. Yo moto ko tase minde wana. Falo tia penga ite. Falo tia penga po tonda katelo koso. Na minute onde to lo baboye. Na tiki papa kuna aoki kutika mama. Papa vu de loin. Mama na bisoko ana zemi ya papa na bino. Papa, koya kana no boye. Explique ngai na chef de famille. Nani, yo chef de famille. Yo. Ngo tomo na temite ya Eh, gars. Ozolen. Oya bongi na ngai na comprendre patron. Elo o décevoir ngai patron. Nana bongi na yo, ngai na bonga na yo. Le besoin kufa ngana tika mono besoin. Mama na bino. Mama na bino sika ye. Nani? Ye, mama na bino sika ye. Leki na bino ye. Leki na bino ye yo ye. Ye ni so zemi. Zalobi. Yo obo kilo la yo. Kindokitel. Sopse. Doudou
RTNC2. Salelanga fiche médicale pour signe clinique RDC. Éloge na Pointe-Noire. Wapi ba je t'aime à 4h du matin. Etienne Noël. Nathalie Toyo quitte molimo ezala en paix. Francis Kakonde. Jean-Willy Bunjala. Nakoma nanga misérable. Marc Tabou. Mwana ya mawa misérable. Banzaka mundele déstressé bolingo nanga. Joey Bangato. Batiaka mundele libéré motema. Johnson Keto. Elelise kisaka motema. Jordache Prospérité. GPK Canal. Esupiri sengolisaka mongongo ya bolingo. Julingala. Cœur ya bolingo et baby. Oh chéri babsence eleki. Lelo samedi mokolo ngulu aliaka mona na ye. Bongo nga likambo nini boye. Nini vraiment ngai. Nakoma nanga misérable. Christian Lusakweno. Wana ya mawa misérable. Anyaka mundele libere motema nanga. Manzaka mundele déstressé bolingo nanga. Mami Ilela. Elobi lengisaka motema yenge. Eleli lengisaka loketo ye. Martin Boluka. Esupiri sengolisaka mongongo ya bolingo. Raïssa Vambili. MC Riga. Mwana ya mawa misérable. Bandiaka mundele déstressé bolingo nanga. Nicole Vango. Bandiaka mundele libéré motema nanga. Nixon Laura Tendance. Elelise kisaka motema. Jacques Luminuku. Elobi lengisaka loketo. Esupiri sengolisaka mongongo ya bolingo. Salon Elo Coiffure chez Makati. Oli Elonga Kolo Bilanga. Bling 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 Adishi Mongombe poto na poto. Nakoma nanga misérable. Cynthia Foster. Mwana ya mawa misérable. Irene Yimbi Meli Weda. Banzaka mundele libere bolingo nanga. Polo Mukandila Junior. Mundele libere motema nanga. Nadine Bolingo. Elelise kisaka motema. Lauriane Nzolani. Elobi lengisaka loketo. Narcisse Djembo. Esupiri sengolisaka mongongo ya bolingo. Zézé Pires. Delis Omomo Sarah Langaya Flavie Mouki. Nakoma nanga misérable. Babi Molebo. Mwana ya mawa misérable. Yolande Mayasi. Banyaka mundele libere motema nanga. Anthony Kilandas sur la piste des géants. Bolingo nanga. Elelise kisaka motema. Vote Singa Vero Mangoi. Esupiri sengolisaka bolingo. Elobi lengisaka